Mbote bandeko boye imalamu na Lingala Tutor plateforme na bino oyo etangisaka bino na Lingala. Lelo na Lingala Tutor toko travailler tutoriel ya fiche oyo ya Ligue de Champions na Photoshop. Sans plus tarder tokoya awa na file, tokoya na new, ebisela biso tableau na biso oyo, tokoya na format A4. Ensuite tokoya awa na orientation, tokofona paysage, donc forme ya rectangle, tokoya na create ou nikolakisa créer. Ebimisela biso page oyo, na page oyo nde toko sala projet na biso ya affiche ya Ligue de Champions. Ensuite na okende na dossier na nga oyo ya Ligue de Champions, place na télécharger ki be élément na nga oyo. Prochainement na lakisa bino comment ko télécharger ba élément na Google. Na ozwa terrain na biso oyo eza na ba mwinda oyo, na ko glisser yango na Photoshop. Ensuite na koya na ba coin awa pona ko vimbisa yango, na vimbisi yango na o maintenir ozo vimbisa o maintenir alt pona ezala déformer na ndenge moko ya mabete. Bendi yango yango oyo faut positionner yango ezala un peu na katikati yango oyo. Ok, pomoni ba pembo ezalaki eza lisusu te, na vimbisi yango ekoti na kati. Ensuite na oya awa na outil na biso ellipse, na cliquer na clic droit, na oya awa eza déjà sélectionné ellipse tools pour na recréer la forme place Cristiano na Messi bazalaki. Na ko maintenir shift toujours. Pourquoi ko maintenir shift? Pour na ko déformer ba cercle na biso te, c'est très important. R ozo sala ba objet na yo ko maintenir shift. R na tiki, et bien c'est la biso cercle na biso yo. Il y a déjà par défaut vu que ça noir, c'est pas un problème. Na oya awa na flèche oyo, na ko cliquer pour na e bomba yango. Pour na la deuxième cercle, naza lisusu obligé te ya ko kende awa pour na ko la deuxième cercle. Il suffit seulement ko fina alt na biso, na fini. Excusez-moi, avant ko fina alt, il faut ko ya awa na options ya tools awa. Vous sélectionnez, vous cliquez et puis vous finissez alt. Et vous finissez alt. Ce que vous avez à flèche mi balé boebimi. Botala. Et on a fini alt. À flèche mi balé bobima. Moko ya noir, moko ya pembe. Et Nicolas Xake élément na comme prêt pour na copier. Et on a fina. Na on mango awa na gauche. Excusez-moi, na droite pardon. Na mimi on a droite. Na mimi on a droite. Et commis deux éléments. Donc R au maintenir alt et puis au glisser élément yami balé wana na droite, yango ebimi deux cercles. Après avoir obima deux cercles au koya awa na palette ya calque awa pona ko nommer ba cercle na pona o confondre yango te, cercle na biso liboso yeyo na komango Ronaldo. Cercle yami balé na ko double cliquer na koma Messi, na fini deux fois pour na place au comme bima na fini Messi. C'est très important ya ko nommer ba calque pour na obunga te ceux qui osana ba projet belé roki ko travailler projet moko okomi na ba élément belé ba calque ata 25 calques, mais il faut toujours ko nommer ngo pour na o confondre ba calque te. Na kozwa awa na kofina bouton gauche na ngai awa na ko maintenir yango, na ko mimango likolo. Ronaldo na tie en première position, Messi na tie na deuxième position pour na ba place ni ba calque na ngezali. Ensuite na kende awa place na zwa ki stade na ngai na kozwa Cristiano Ronaldo na omimae na Photoshop, na tikia na Photoshop. Après avoir kotika Cristiano Ronaldo na ngai na Photoshop, na cliquer OK, na koya awa na mundelu oyo. Bomoni mundelu oyo. Mundelu oyo soki liboko bimi boye, au fini alt. Alt et lexo courbe. So bimi courbe bo ni ko lakisake. Élément aza prêt pour na kota na kati ya cercle. R ko cliquer
automatiquement Cristiano Ronaldo nanga akoti na kati ya cercle parce que l'objectif ezalaki na koti na kati ya cercle er na koti na kati ya cercle na koya na alt mpona ko réduire ye azala vraiment na dimension moko ke amonana na réduire ye et na ofina ok. Ensuite na oya lisusu awa na Messi, je dois sélectionner déjà awa na sélectionner Messi place na oninga Messi avanda okende na dossier na ngai oyo nazwi Messi na memi lisusu awa Messi aye munene na oya na coin awa lisusu na fini alt mpona nakondisa Messi na mema ye ti na cercle na biso awa na ovimisa ye mwa ndambu na meti likolo lolenge nasalaki na Cristiano Ronaldo lolenge moko mpe kosala na Messi oye na okliquer d'abord entrée mpona kodesélectionne ye oya na mundelu oyo ofini alt na clique Messi na biso yeyo omeka mwa kovimbisa Messi mwa ndambo mpona kota na kati ok okoti na kati. Ensuite okoya awa likolo juste likolo a ocréer dossier mususu ocréer calque mususu pardon na calque ya onde tokotia logo Ligue des Champions na oya lisusu na dossier na nga place na téléchargeaki ba élément na ngai na mima logo Ligue des Champions awa likolo na kotia logo na nga Ligue des Champions à likolo na ofina alt mpona ko redimensionner na kozwa ye na tiki ye awa ok logo na biso Ligue des Champions yeyo. Ensuite il faut kotia ombre na ba cercle na biso mpona ezala un peu c'est comme si evandi na terrain quoi ba Messi na biso na Cristiano Ronaldo mpona elakisaka eza vraiment na terrain soki otie ombre te eza lokola etepatepa. Sikoyo toya awa na c'est juste place arrière plan na biso eza place terrain na biso eza awa tokoya na palette ya bacalque donc créer calque mosusu ya sika tokoloba lingi ande tosala elilingi na biso nakomi elilingi moni na nomango elilingi nayebi déjà ke elilingi yango wana nakoya awa na outil na biso brush tools pour na créer elilingi eza un peu noir noirement un peu foncé to cliquer awa moni elilingi na biso ebimi elilingi na biso ebima to fina shift to beti d'abord contrôle hein contrôle T au lingo là que ça transformer et to fina shift na biso atokoya awa to fini elilingi na biso pone comme plat botala bien elilingi na biso comme plat to memaye juste na C à cercle oyo na fina contrôle T na final sous alt na maintenir alt na opanza kuma munene bomoni nde lilingi salami c'est comme si nini ya Cristiano Ronaldo oyo eza ema na terrain quoi. Ensuite elilingi na nga mibale na ozwa lisusu ka nde na bisa bino mpona copier na koyawa na fina bouton na nga alt na komeme ti awa na droite na biso na memi na droite na tikie awa sali ombre et obosana te ba cercle na biso oyo na koyawa na palette ya calque na koya na fx effet spéciaux awa na koya na stroke na cliquer na stroke pona esala mundelu ya pembe ndenge ezalaki na cliquer ok na epe epa ya Messi cercle à Messi yango oyo na ye awa na cliquer lisusu na fx na ye na stroke asali contour yango oyo ça dépend ya couleur nini olingi ocha ebimi boye
il faut kokoma ndenge tokomaki wana. C'est simple mpona kokoma. Oye awa na outil na biso texte, cliquez. Oui, to créer calque mususu awa juste na C awa to créer calque mususu asika, créer calque okoma texte Ronaldo, texte Ronaldo. Oya awa yango wana texte Ronaldo okoma Cristiano Ronaldo. Voilà, Cristiano Ronaldo. Komi kombo na ya liboso to tiawa. Kombo Messi. C'est simple. Quand comme na bisa bino wana ou cliquer na alt. Copier omimi yawa, hein, au copier texte abiso Cristiano Ronaldo. Ou ya awa juste au modifier, au double cliquer. Au longoli, au effacer combo ya Cristiano Ronaldo, au commis Messi. Yanwana. Au ya awa na texte pour nous modifier. Au longola, ezala Cristiano Ronaldo te. Commis Lionel Messi. Non, mais mets juste awa. Azala awa. Je vais changer couleur. J'ai couleur pembe. La pembe, couleur à pembe. Nache. Na épée et pas Cristiano Ronaldo. On sélectionné. Non, ya awa. Na épée couleur à pembe. Nazui. Après avoir coaché donc ya awa pour n'en plus savoir écrire en haut ombre, na ya on a une drop shadow, genre ombre portée quoi. Chez ombre, na épée, na texte Messi, na chez ombre, ombre donc pour na alungwa na comment on appelle ça, arrière-plan pour na elaxake yazana bangona arrière-plan baza kolete utilité ya ombre yangwana. Après avoir kochaboy na koya awa lisu na texte na biso awa on créer texte msusu, on créer texte oyo place na che VS texte na biso na créer awa calque mususu on peut s'en combo VS, donc versus confrontation VS versus et non ça la contrôle T pour donc vimbisango on finit alt vimbisango botala bien VS na biso eza na sima awa photo matsango likolo kuna to matse likolo awa VS na biso komi awa pour changer couleur pour changer couleur pembe changer couleur pembe et ensuite après avoir changer couleur pembe pour koya na FX et to chill sous drop shadow ombre portée et yo c'est moi moké awa et voilà tutoriel na biso ya lelo Cristiano Ronaldo versus Messi ya Ligue des Champions pour me komatsa moi ba écriture yango awa likolo yango wana tutoriel na biso ya lelo ya ngoyo donc Cristiano Ronaldo versus Messi ya Ligue des Champions pona ko sala ngo ko finaliser affiche pona ko exporter ngo to yawa na
na save awa toyi na sauvegarder tokoya na JPG format JPG toyi na lingala tutor na biso tokomi affiche Ronaldo vs Messi. Voilà, ok. Et puis affiche na biso esili. Ok, place ni to enregistrer yango. Ezala yika na lingala tutor awa. Yango affiche na biso ebimi awa. Yango yo affiche ya Cristiano versus Messi. J'espère que bo sepeli na tutorial oyo bobo sanate ko s'abonner na YouTube na biso na lingala tutor. Bo activer cloche ya notification à chaque fois boanda ko ba tutorial ya suka ya sika, excusez-moi, tokutana na mikolo mizali ko ya. Ciao.